Piana. Album na biso c'est pas sorcier. Toi na biso précédé, tous appels adversaire to bunane bagarre à chanter. Au moins bilo mususu, ba rola mbango pe mbango. Na banenge mo boye beli na ngope bien te ba lira tsika ba lia ba zaki na nzala. Atika ba nostalgie ndenge ba papa lutumba batika, ndenge ba vena biso ready a mise ba yo kanto batika, ndenge ba papa chéri binada mabatika ba makam batika ba evre. Parce que biso tozana école à formation à chant, to komisa batu ba chanteur, to komisa batu ba leader, non le ko sala biso fier yango wana. Bonjour, bonjour, abonnés News Vérité Universelle. Très à l'aise de vous retrouver partout. Vous êtes très à l'aise de vous retrouver encore une fois dans l'émission des News de Joyce. Les News de Joyce, c'est toujours kawana pour nous mais la news sur na terrain pour mélange la news na vérité zaka moi poison. Nous voyez bara déjà l'air to bara déjà Vérité Universelle à l'écouter les cacatés rien que la vérité. Je passe derrière la caméra, je dis bonjour à mon caméraman je dis bonjour à toi Gelo Ngantiemi. Je dis bonjour à toi, je dis bonjour à mon boss maître John Moté, ma maman Micheline, la reine mère, la queen madame des Arabes, maman Micheline. Je dis bonjour encore à toi Balobi, mon superviseur Yambinga Yambishi, Babi Papu au Congo. Je dis bonjour à toi superviseur, je dis bonjour à toi Tracy Tupamba de Paris, hein, Babi moi ça pembe moi ça tête, je dis bonjour place aux Ali. Je dis bonjour na abonné Nyon Sophia, abonné fidèle à Vérité Universelle, bonjour na fan nangane Swalingaka. Joyce Tumba, autrement dit Benzema de la presse, hein, je dis bonjour à toi Balobi Rosie Kawaya, moi ça pembe Tinati, hein, je dis bonjour à toi, je dis bonjour à toi Babi Rit Omoti, so bomoni Joyce Tumba boye, moi babodia bien ba pan téléphone bien c'est grâce à Rit Omoti. Je dis bonjour à toi Balobi Divine Kavira, la maman de Manuela, Linda Barbu, Noir Moura Popé Mkolo. Je dis bonjour à toi Naomi Bekang, Babi porte-monnaie, Manger Kanine Sarabino, Ngaï Abino, Benzema de la presse, ça comme ça, rien que la vérité. Les news de Dieu, c'est le nom de Belabino, je vous lis. To me kakopé ko ba je voulais elle rata te poso ya yese ke likambo et donc Gila Forole langa déjà caméra na yamba déjà invité nanga. Bonjour, je vous lis. Bonjour Joyce. Bonne santé. Santé qui tourne non mon ngana ngolo ya Tanzanie nzamba zo batela azo sunga donc sans y mo boule malgré tout ba confinement toujours donc mais tout ça on a toujours. Je voulais période de confinement s'est passé ndenge ni pas nao. Bon, avant tout d'abord de commencer on profiter na pesa mbote na Yale Mbozi, mon patron, mon boss, Ibrator Mpiana, les Biaticodre, le chef du clan, l'appellation bien contrôlée, les professeurs de leur maître. Nous ne sommes pas les élèves du maître, mais nous sommes les professeurs de leur maître. Parce que tu peux ça magambo, quand on est au barabat, tu ne suis pas sorcier, pour comprendre les niveaux, il y a des et au salé. La police de la bana maman, Maria Babi, Nzela Kuruzele, comme belé donc. Le confinement, isolé kanango c'est bon parler kaka moi activité miki trop de studio pe gande za la rapport zolinga tout c'est ça va fanatique na biso ndenge tout c'est ça bango toujours donc si on peut ça je voulais depuis ma matisse promotion comme munoko comme moi ezo lobiso bilobela dépose du mois promotion ngana ka bilobela te na rande soda ngana bota ma chef dans la chef kasi to moni depuis ma matisse promotion donc et puis salon ndeni nde ba matisse promotion et ça là nga déjà bien pour na ebada ke cop na ngesa la wana batu tout bazala wana be critiquer mukanda na ngai nga ba bi que pour ba peso promotion il fallait départ ya moko za po mutu ana peso alongwa ki te doyo po lingo tika ka je voulu porter parole ti ngana za corps présidentiel ngana za li porter na za ki porter parole privée ya mokonzi ya Ibrator Mpiana Yale Mbozi le Biaticodro mutu wana oyozo lingo tanga wana aya akutanga na za musisa ya ba contre maître kasi aya akuto maboto lo poste le kina abutulanga te abutulanga ndeni ngana yebi na ngate ya sala directeur marketing na pesi moti na ndeko na biso personnel molimo ne pema vraiment na kimenenge pema toujours Kamo Lopez ebi marambo en pleine émission amona marambo salama ya mona marambo salama amona bene événement sur scène au soda ya ba contre maître au directeur ya marketing pas comme les autres biso na ba idéologie ba vino so ba rojengandu ba vena biso ba dadi mola tronda na idéologie ba koloto ya ba vemo bana mo ba bagage par rapport ya G nazana pona exposé artiste na ngana te ka artiste na nazana te ka pona ba blablabla mo eza ezanga position ezanga mutu na makolo donc nazala fier ko za la pemine ya Ibrator nazala fier ko lobela orchestre na biso nazala fier na retransmettre message ba fanatique obenga la bonne musique yango wana moni na lobaka moi trop mais na lobaka babuzo ba te na lobaka marambo o ezana sens o ezana nzela masala nga japo yebi marambo ba rochele kaninda ba yebi marambo nazo solola. OK, je vous lis album ou meli en tout cas ba comme bengo kuta album le plus long ba fanatique ba lembi depuis babando la to beta non li solo album ezandeni comme na niveau ni
les solo album na ebisaka bato bazala toujours passion de bazala patient de na ebisaka rosika waya moi si ya pembe tinati zala vraiment patient parce que babiso pas sorcier eza album ya Ibrator mpiana ya liboso album oyo ekolakisa sous bato grandeur ya Ibrator mpiana parce que comme on a grand logo la faire rigola pour ba viona ba faire pour tirer la charge sur de tirer la charge ba viona ba faire rigola ba ndima bato moi trop te sora ndimio c'est que oyebi musala na yo yango ndima pe po coopérer mikolo na beso bo bebe na ndimo te non soko oyebi musala no moi soko oyebi ko lingaka te mutalo ba ka sepelaka na yo lingaka mutalo ba ka lingaka yo kasi la bozana bon terme so bo bebe na wanga tom super boyo tanga kutata kombo na ote kusika waya ayebi makambo na zo sola na Joyce omoni Ibrator mpiana album na biso c'est pas sorcier toi na biso précédé tous appels d'anniversaire to bunane bagarre à chanter parce que biso to na école à formation à chant to komisa batu ba chanteur to komisa batu ba leader non le ko sala biso fier yango wana siko ko sala précis ou bien ko welela ndenge moko boye eza jar na biso te biso déjà mokil endima talana to beta don dédié mokil endima na minute to na deuxième chanson na biso avis de recherche babé ça succès te to yo kango te babé zo beta te avis de recherche beta na ba radio calamité clip nango calamité clip nango sala disponible ce qui batu tout balingaka Ibrator mpiana beaucoup sur YouTube bobeti Ibrator officiel vendé Ibrator officiel vendé bo s'abonner ba actualité tout ya Ibrator ba direct ya Ibrator ba live ya Ibrator beaucoup to na katia site na biso na Ibrator officiel vendé page na biso na donc ba information tout ya Ibrator eza wana tous apprécier te poto zo le loko na mututé ba fanatique na biso biloko ewumela reza biloko malamu au moins biloko mususu ba kolamba ngo pe mbango na banenge mo boye beli na ngope bien te ba lira tsika ba lia po bazaki na nzala biso on a besoin de servir peuple congolais atika na archive mo nde to tsika batuna ba kanyaka na mitu nde to tsika batuna ba circuit nde to tsika batuna ba nzembo ya batima rouler de to tsika batuna ba biloko mo be na mutu mais on ezaki plan B ezaki plan A ezaki album ya liboso mais o eza album ya Ibrator il faut ala ki sabatu de quoi aza capable il faut ala sabatu mayele nini ya musique o ya zala kanango atika ba nostalgie ndenge ba papa lutumba batika ndenge ba vena biso ready ami se ba lo kanto batika ndenge ba papa chéri binada mabatika ba makam batika ba evre ba bosa na ratisa te ke oyemi nze mwa bo eleki inaperçu ba capter lo mo te ka bana mikini ba komo yema na banzela non il faut parce que lingo lobela na ba mike ba wemba po to ebi ke muto azo sa pe succès na kin mikolo pe na mikolo pe ba wemba nze monaza aza d'accord ba fan na vraiment baba ki kutu makamana botika bango nyo so yemba na ba bebe na mikolo ba la osika wa ibi mambo na loba na yo yesu yemo ko botika bana mike ba yepa na biso c'est bien ce qui kutu mba mike ba olinga nze ma mukolo mo on solo bate na lobi Ibrator azawana pour transmettre message pas mikolo batika na elo mo na mitu to zateka to yemba ba installité omoni musique bato komaka posa la succès fois yemba ba jar moko boye parce que biso to nga to tika ba blom ba veredi a mise ba yemba oyoka mise mo songa yemba yibika partir nzemba veredi moi je n'aime pas le tout mais pour ni batika ba archive pour ça Ibrator mpiana ezarande atika makambo wana Ibrator na te pour na distraction net na héros ton attend distraction ton attend que adversaire moi bien ani ko insulter na télé je voulais les garantir pour répondre toi on attend au sala makambo wana tu ton attend pour préparer album na biso suis pas sorcier ba tu vas comprendre base la toujours passion album na biso et oumela tu tout ça na guerre na mututé mais album ko bimaka ba tu vas comprendre savoir faire ya artiste na biso Ibrator mpiana si on peut ça. Ok, c'est bon. J'ai voulu te montrer un préparatif album, mais trop de départ. Pourquoi? Joyce, bah départ ça na mana honte. Départ ko sala papa robot taper bana. Ou bien adopter bana mon boy. Ou bien bana mon boy, bah c'est une difficulté ya ko bah na difficulté ya otanga. Papa ju bango abano tangi sa bango no tangi sa bango tant ba moni ba comprendre peut-être bah j'ai moi diplôme. Bien aussi certificat à 6e primaire. Bah moni ba ko commettre n'était maye les autres pas continuer université. C'est qu'il faut kata ba mon classe musu ba ko sala ta misala maboko ba yekolata menuiserie ba yekolata mécanique. Orchestre na bino de chez Sali combien d'années? Orchestre na biso o tozo qui déjà 4 ans. Comment na mutazaki na place et Sali 4 ans a préféré à kende place et Sali une année. Bo foot a raté, ba lobi kuna bo foot a raté. Joyce mutalongo place à Sali place orchestre Sali 4 ans mais place et Sali une année. Eza kozanga koyeba, omoni kozanga koyeba nde memaka batu bon omoni vie appréciée. Omoni bon ndeba ba ke ba oyo ba wela bazanga. Est-ce que le lo yam c'est un point d'imara que un jour Ibrator mpiana ko kabela mutuka.
andimaka te avant yango nde bokoma obetela sete mikolo est-ce que nazo explique yo solo nanga nazo explique no talisa yo moni patience eleki nyonso mona wakati ya orchestre ba contre maître naza moto oyo nazwa ba suspension na orchestre mobimba koleka mututu na kati ya orchestre mais nazala ka patient na yebi nini o na luka naza na posa Ibraton pia na azala bien orchestre na biso ezala bien donc eza pasi po ngai mutu mo intoxiqué ngo bien mutu mo influencé nga soit na $300 ou bien $400 apesa ngai pona longwa na orchestre Ibraton pia na kendo kota place moko boy tandis que biso déjà toza ba grand tobeta ba concert ya ba masekité tobeta ba concert oyo mokili sepela nango o bato ba mona tobeta ba sala ba Wallonie Bruxelles tobeta ba madame Catherine Baya wana ba mona tobeta non ba concert o ba genre tobetela ba tebele ba pesa ba makambo wana ti Joyce ezani soki mutu alongwe ayebi nini o esali ke ya longwa et non ke ba futa ye te eza bongo te tam soko za pa onu ke nana incapable na kokana nga oyemba ti tellement na ko yemba te na ke place mo ba ko mona nga grand chanteur OK be place na sko ba mo grand chanteur ba tu pe na luenge ba yembisi yo sko bango ba mo grand chanteur mais biso de biso ke wana petit chanteur sko bango ba mo na ko ka grand ne Ibraton pia na ku misa ko pesa ko makambo so tan yo ke kuna yo pe ke bi ma grand kuna na ndenge na ko za no petit joueur so place OK wana mutana a personne formation en chant le contraire que tu y es par no yiba maye le pendant pour bien ou tu pas Ibraton pia na c'est un peu ça o ya ki o atikali papa chéri bina demande déjà le bat ba finga ba tongo e ko sala pele ko te donc Ibraton ozalaka Ibraton piana ba contre-maître bozalaka ba contre-maître je voulais ozalaka soda mboka les défenseurs de tous les contre-maîtres sur les na télé au simbi Ibraton yeba ki o mona nga za dispo pona ko réagir et donc nazali directeur ya marketing ya orchestre za produit nga nazana 1000 droits ya ko défendre ye na ba façon tout je en paye ça donc OK toko tata la biso ba news hein babi merci encore une fois mon boss maître John Motema maman Micheline la reine mère na biso ezarande maman Micheline et puis ça joue à te toko ta maman na ba news eza na terrain comment na que président Robin Omundi Bukoloba que bino ba porte-parole na ba directeur en marketing bozara na bino ba flatteur boa kapembe na bango pona kokanga ba photo pona kozwa ba sa photo pona kozwa ba intérêt na bino après bolongwa ba mouvement après bolongwa ba mouvement j'ai voulu c'est que bino bokaka pembe na ba patron na bino pona ko flatter bango zwa succès oyeba na bolinga ba sa photo bosa ba n'importe quoi na bino bokanga ba photo na bango après boyeba Ibraton pia na yembelo mo boya nazolela bakanisaki ezalisano na kokufa lokola comédien akufa bakanisa osekisa bango bamona te voisin wana amona te amona na yete omona Ibraton yemba ngani amna kokufa pelo wa comédie il est tellement qu'on a message na ngo sekisa batu ba bulera ke na sekisa okende na boye ozika wa ebige na kufa na ngai mère boss na Suisse a ebige na kufa na ngai parce qu'on a kufa ga boye le wa comédien Robinho Mundibo azal leader o asala fierté ya musique na ya biso ya mboka na biso n'est-ce pas biso ba je voulu be tokena ba bon de l'école tokena na banchik ke na bani pena tikino baba ke peina au jeu diplôme na graduat baba continue sur biti la jeu diplôme na ngapé ya licence je voulais ça la stage na RTNC1 ba papa na souhaité donner en baba yebi ba masa na biso ba Yves Sikila ba sala wanto sa stage nzela moko ba Gladys Kizenga ba vena so ba joka ka bengele siko patara ka mutu mo boye je voulais sikoyo soit babi que j'ai voulu aza flatter to joatan ko flatter leader comment bokanga ba photo betanga ba Facebook bozora basi te les problèmes c'est quoi omoni neti jeune boloko langani na ya beau garçon boy ya mo ya bien lo bara bien boy na koza complexité tamsuna pousa na pemeni ya leader mo buswa tazana makambo te na kanga na photo na kanga ka photo na leader azana makambo pe sanga makambo mutazwa ka makambo na sima ya mutu moni mutu azwa pena mambo na sima mutu mais tant au leader tu as le temps ya ko peut-être ko loba mabe pona ba charger ya communication na yo ou bien ya mboka mobimba o basala ka fierté peut-être aleki na TV exposé artiste na ye azolo be la produit na ye yo o ignorer yango ça n'engage que toi-même donc wana maman etalika yo etali nesibiso te nesinga na part na ngana ebike na rosa la flatter jamais pas leader pour na flatter leader na musana ngai akota pe na raison enda lo bibongo donc il faut zapna flatter ou flatter ka leader na musala na yo donc musala ne donc tant o sala musala no ya bien leader o tabna ya moto o sala musala ne ya bien
un bon leader a obenga mutasala rapemi na flatter tu pour bien que ça musala na yineti ngai na boy na chat na corps et âme na ngai pour na ko servir Ibrator mpiana dans nazap na mona musala ya Ibrator mpiana dans le lobu obula note que un jour occupe au koko longwa donc yo vraiment ça ta ko tutombele ti ngape na santa ngape na zawana ba to yemba santa tutombele na bien amoni ngai na zape na wana na zape na wana mote na biso ke na kosa na mutu azwa suspension mingi na orchestre mobimba ya Ibra mais na zala wana na zape na contre maître na za wana pona ko défendre ba contre maître na za bagarre ya ba contre maître donc si on peut ça quoi na za soldat président Robino Mundibo mamuto lo baki sanangage ke lui-même do yemori mambu na oyo alors baki ça ba ambition na yé ça ba ambition et c'est comme si on appelle na rolo baki je voulais na boy na legi tous les directeurs marketing na mambu mo boy na rolo baki je voulais na za boy Assane Matele c'est porte-parole na biso orchestre alegi tous les porte-parole na mamu sanangage ke ngai et ça ambition na ngai donc envie na nga muta ko changer ngango azati si on peut ça donc président Robino Mundibo na bité so na ko PCF na ndenge nini mais to ye ba ndeni ya ko respecter bato ba salara ba leader ba ye ba ndeni ya ko respecter bato ba salara pemeni na bango na considération pe et salara bien tant on considérer moto azo sala pemeni na yote donc azan lokola échantillon ya pamba mais faut considération ezalaka considération de salara moto bien azala fier place azo sala musala na ye donc c'est un peu ça. OK, j'ai voulu to mais un peu ko balelo rôle à porte-parole pemeni na musicien zara d'abord parce que tom sunga na ebi mais tom suba to bele ba olanda biso ba ebi na bango ngote porte-parole pemeni ya musicien et à la porte-parole et à la directeur ya marketing pemeni ya porte-parole pemeni ya leader et zalinini leader tout le temps peut-être leader a zappé motu azamotu leader azala mambo na sala azala mambo na de l'orchestre porte-parole azawana porte-parole azawana pour na ko exposer artiste na ye porte-parole azawana pour alobelaka artiste na ye tout le temps na télé soka zo le kana télé faut ça la promotion ya artiste na ye alobela makambo ya mouvement na ye atombola orchestre na ye parce que porte-parole aza chanteur te porte-parole a matarana podium te pour ayemba musala ya porte-parole ezali TV donc TV ne musala na ye donc si on peut ça directeur à marketing trouvé bapé Moussa n'est pas mouvement parce que il faut toyer bango bela tolo parce on a besoin plus de comprendre na bato pe balanda rabino na ba bonné na bato msupe ba barate ba yeba parce que et comment que moi mabe ko yeba ke bozara ba flatteur bo rapeme na ba artiste so ozu makambo le hôtel isinda ko ba voisin ozu six hôtel isinda nga na reva kutu maison mère puis yo na maison mère nga na reva kutu pe c'est tellement là oyeba na no te tom so zake capable pe yo kendo ko konta dossier na maison mère Joyce bison se tozala na bison ndenge moko bison tozala ba piéton bison to futelaka c'est bon ba na ba mapango ba ba leader o bazana ba mapango bazanga pe na lopango est-ce que dans le moment TV na lopango ngapi na lopango na ngai ngapi na lopango na ngai maintenant on a tongi yango tse na pe na parler na ngai non na tongi yango tse parce que tant que na sala so ki na bi ke le ko na za pe na Ibrator malem beton Ibra déjà a tongaka ngapi na zo aka mbongo pe na Ibra po na tonga pe ya ngai pour le bilan ça la fière na baté na payaka parler na ngamo boy na tonga na mbongo ya orchestre savoir faire na ngai pas Ibrator à reconnaître ngai apesanga l'art na tonga parler na ngai ou soit savoir faire Ibrator relation na ye moro boy apesanga ngai mutuka ou savoir faire Ibrator et pas na ngai mère boss na Suisse à reconnaître TG voulait za rasoda c'est normal si on peut ça. OK, deuxième directeur marketing azawana un bon directeur marketing azana mutu mo baté kaka artiste na ye azala kola lesu ya orchestre lesu ya leader na ye tant ozawana il faut zala fort parce que oza mutu mo faut ya kana ba production osala ka promotion ya orchestre na yo ndeto ozala ka peut-être na ba répétition na biso ya ba coulisses ozawana il faut zala makasi ya ko partager ba biloko na ba internet na ba page na bino na ba page ne biso na page na biso officiel Vendée ya Ibrator officiel Vendée ko partager ba biloko ko sala musala donc promotion ya artiste na yo donc yo zolo bela kaka ye donc sala bina musala mo ba comprendre que non directeur ya marketing donc ozawana donc ye aza produit na yo zawana pona ko défendre ye na kanyo surtout donc biso zala ko la ba avocat nazawana pona défendre leader na kanyo surtout place nga na suki et yenda ko yikobima abakselinga mayele sala boy mais nazawana pona ko teka leader na ngai pona ko sala musala na nga pona ko yana ba production na orchestre ko yana ba partenaire
koya na bato lokola ba Nicolas Onienze na orchestre, koya na bato lokola ba Yannick Onienze, koya na bato lokola ba Leza Onienze mwasi ya Arnaud de Mandala, mama ba Farzona Mandala. Koya na bato ya bongo na orchestre do musala ya directeur ya marketing yango wana. OK, comprenez musala directeur ya marketing yango wana. Malembe toko baka na émission na biso po kami peut-être tonto chité na biso po to webi ke ba j'ai voulu mikolo ba studio banini. Donc j'ai voulu pour ça tonga, je voulu le loto mekoye ba un peu couleur préférée j'ai voulu zakani. Ngai, quand na aboet. Wana matanga. Ngai, ti bato mingi so ba tsango na bula matanga. Amoi noir oyo. Ezana mambo belé. Nga na préféré na noir. J'ai voulu ba projet no ezala nini na musique ya mboka na biso. Ba projet na musique ya mboka na biso. Ezalaka kelelo musique ya mboka na biso etombwama ministère culture et art ba considérer ka artiste na biso ba tika ba polémique o ezanga mutuna makolo oyo eko apporter eloko moko na musique na biso soko yebi ke mutu wana aleki ngai oza conscient o yebi ke aleki ngai mais soko zui ton komi oleka na ba tevo boya kaye ça n'a pas de sens. Donc musique ya mboka na biso na lingaka lelo o ezala bien leader ona leader o ba sololaka leader ona leader o ba sololaka poni ni etombola musique na biso tango deux fois et ça la repasse PR yomoko au finga pe ba leader musu c'est ça ko pe passe na tika la ko finga leader moko te na télé na lobakande o eza réalité na lobakande nga za na artiste on va vivre et subir les événements sur scène nga so na scène na se déchinaka de faut monter comprendre que je voulais na kati ya scène a ça musala na ye. Donc c'est un peu ça na linga musique ya mboka na biso ezala bien ba leader no surtout bazala même morale ba yeba ndenge ba solola ka bazala bien na baninga na bango bazala bien na ba artiste na bango et puis ba bureau ya ba musicien bazala bien ba yeba ka penini ke ko bakisela ka leader idée mo abiki na leader te leader tout le monde est boy faut tout bakisa mo mayele mo boy poni ni orchestre ke liboso leader faut tout ça le mo boy leader na ki na production mo boy bazala ka te pemena ba leader ka poni ni ke aibika ki na pemena leader to tambola ni na mutuka na pemena leader so leader ke place mo boy to kene na ye boy non wana ezo bakisa elo côté na musique na biso ya Congo mais ba leader mingi soki o meki ko talisa ye réalité ya makambo ko tombokela ope akatio na sentir ya omoni musique na biso senini ekenda na ngaka bongo so baloba ke bato baloba ka vérité o vandi pena bo bande loba te boy mais lelo bato bakoma bango pa ke roza suspension ba rovanse na palin mabe ya musique na biso yango wana yango zo mona ke musique na biso mo ekeli boso mo senini ezongisima leader so za dana ba conseiller ba tout baza pemena leader fo baza batamayele fo bazala batu ya mayele ndenge biso tozalaka na ba CG Christian okonda pemeni ya mokonzi Ibraton Piana na ba vena biso ba Fleur d'Or Kimbundu na ba masa na ngai Jack Tumanda les docteurs en linikin donc batu tout wana baza batu mayele déjà donc batu oyo babi kete bango fo batali saka leader boy tozara wana te poto flataka kaka leader tozana photo bakisaka implice na moto ya leader mais biso sko to banga ne so bakisi boy leader amona ka net yo timma moi trop. Donc ils allaient retirer maté ça kanini réalité hôtel ça ba paramètres ba reconnaître yo pe mutu assez respecter mutu likolo na yo de yo respecter chef pas respecter yo so chef pas respecter yo te yo meki ko a respecter te yo meki ko réagir yeba ke on va en parler parce que c'est nini on manque chef ou bien on manque chef respect et on va c'est nini on va sur na parler mais chef pe il faut yeba ke mutu wana pe aza mumbuti ataza mwana musala faut ngape na respecter ye pour ça nini a respecter un respect réciproque ndi na français bolba respect réciproque so ngi ba respecter il faut respecter mutu c'est na yo si on peut ça. OK, je voulais telle moi caméra nini au reprochaka et pas ya iboton piana contre-maître nini koko yebisae o sepela nango te panae Orlene Nzeza mama sociale moi ça zanga lisumu mama loba na chombo vous n'avez plus d'unité Orlene Nzeza abi marambo na solo la iboton piana na orchestre tout na ba leader peut-être moto azaka na mutema ya mawasi iboton piana na lobi yo loba eloko moko oyo yo monaka mabepa iboton piana et pas iboton mabe iboton piana nenga na monaka mère boss azola nanga na minute oyo mère boss camarade ya fimo azaka na Suisse mama wanga na Genève mère boss camarade ya fimo azaka na Suisse mama wanga na Genève ola nanga na minute so aibi mambo na loba mère boss Ibrator des fois Ibrator ezalaka nini Ibrator des fois na loba tant que leader na ngai soda na yo alors ba peut-être des fois ya leader na ngai des fois leader na ngai Ibrator ezalaka kaka ke Ibrator ozwa chomba tombola bandi obenga yo allo je voulais hier zo ba plan na palin hier zo ba basket so hier zo ba t-shirt oyo oleka mikolo te veterana manga déjà na zaka mpiana na zaka na JB
bino pe faut la propre bolan d'exemple à papa chéri yango Ibraton pe na défaut na ye alingi ko kababilamba trop ata bato libanda ko kabilanga babilamba omona nazangi mbongo ya émission bo ajouter téléphone à tomboli abengi ngai ya ko zwa mbongo ya émission ko futela nga batande ko futela nga ba mbongo na ba karibu ko futela nga ba mbongo transport na ke be émission défaut Ibraton kaka yango wana défaut na ye. OK, merci, nous sommes déjà à la fin de cette émission. OK, merci. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. J'ai voulu moi ma banga na bato nyos ba lingaka yo. Moi ba osenga pe ba code na bato ba sungara. Nga senga ba code te mère boss déjà zala wana mère boss camarade ya fio azara na Suisse wana maman nga vana na Genève. Mère boss ya pembe azara na camarade ni mo azara na Suisse maman vana na Genève. Donc yepe na ndeko maman taliki ba tout na Suisse na makambo ye wana mère boss. Numéro de contact est 089 037 68 76 089 037 68 76. Ba fanatique tout bolingaka Ibraton piana je voulais soudan na binoyeyo malgré ba confinement toujours continuer toujours to salara boulot ndenge singaka to salela boulot yango donc to salara wana tepo to lo baka ba blablabla ba n'importe quoi mais to salara wana poto salara ka boulot kitoko mosala na biso yango nande et to mbolaka orchestre ndenge venanga Olivier Rakiala ebisaka nga na kati ya Toulouse na venanga Edin Simba le miracle mutambongo ya solo na kati ya Toulouse ebi ba makambo nazo sola ba fanatique na biso boza la passion album na biso c'est pas sorcier et yeux déjà kala mingte boko za la décider boko sepela toujours ndenge bo continuer ka ko sepela donc rien à dire rien à commenter bo mesana ming ko s'abonner na page na biso ezali Ibraton officiel vendé Ibraton officiel vendé boko za la décider jamais ba fanatique na biso balobi fondation ezaka ka moko chez maman Véronica de fondation d'ara moko maman sala biso fondation ya kitoko sur kabinda wanga tawana donc alingi ko mona batu na balabala te vraiment donc azoye ko batu menuiserie hôtellerie coupe écoutier alphabétisation donc aux en a besoin oye ko la métier yaka na fondation na biso sur kabinda wanga attaché maman Véronica de maman sociale maman o alingité batu bakele la mota passe ya ko ka passe ya baninga maman Véronica maman de donc maman sociale. Quant à moi j'ai profité à saluer celui que l'appelle la mère boss mère boss mtaligi batu na mbongo na Suisse camarade ya master na zara na Suisse maman zara na Genève mère boss na PC pe na mbote donc ou mela vana na ngwende na Olivier Rakiala Nicolas Nyenze mta comme ça poto le rôle chambre salon a mesani sa poto na ndenge ya mabe et pourquoi pas Aliza Onenze motema ya Arnaud de Mandala et pourquoi pas président Jipo Onenze Yannick Onenze Paris na maboko na yo maître Guédon na kati ya Belgique à mon beau-frère Jojo Christian Kasongo mon neveu na kati ya Belgique wana Christian Kasongo ma grande sœur Karine Movoto la perle noire Patricia Le Fouto ma grande sœur Yvette Bakando Mireille Itela ma grande sœur Karine Movoto la perle noire to salara nleto yo ranagi masananga Japon ebisa bango bilamba eza ebele tika bayuma ba renier Rocheleka ninda yo ebi président Sabe Mota et pourquoi pas à Patience Weng la belle créature Patience Weng Rosie Gawa ya baza sointe Ibraton Mpiana défaut na ezaka couper ça bato babilamba. OK, merci je voulais pour obengsa kibiso to kite vraiment na mabele. Merci aussi beaucoup na maison d'habillement maison d'habillement moko kitoko zomi bongo sur cabine et zomi bongo vraiment donc babi olingola ta bien hôtel ma bien eza avait pas Orline Nzeza masalanga Japon ça la rawana ngonga tout donc so contacter quand j'ai voulu relata vraiment na maison ya Orline Nzeza plus 243 89 037 68 76 plus 243 plus 243 037 68 76 donc balata rande awa Nicolas Onienze yebisa dali Onienze so ayena kina rolata awa Olivier Rakiala na Toulouse masananga gishana Firenze balobi toujours la taraka awa maître yuku na Brésil charge à Brésil maramotali toujours continuité sur pas sorcier. OK, merci beaucoup n'est-ce pas so batikela biso to ça l'émission na maison d'habillement oyo merci beaucoup na bino nyonso vraiment merci pour bimbi biso motema rofongama. Nous sommes déjà à la fin de cette émission, je dis merci beaucoup à mon caméraman Babingelonga et je dis merci beaucoup à mon boss maître John Motema maman Micheline la reine mère la queen madame Abison des Arabes maman Micheline maman Mokondi et je dis merci beaucoup à toi babi mon superviseur Ambinga ya Pembe papi au Congo. Je dis merci à toi Tracy Chupamba de Paris pour nanyos sala rapport nanyos to vente solo la nango. Merci beaucoup à toi Balobi Divine Kavira la maman de Manuela ma copine privée et personnelle. Merci à toi Balobi babi Rit Omoti moi sa taille moi sa mbinga. Je dis merci dès qu'on bino YouTube eza poubelle te to aka pour non sam ça na biso oui olingo loba
naningaki na bosa na pena ko pesa moti na maître Mira Achocho contrôler mokonzi mboka Ibrator mpia na malamu et pourquoi pas accré de molé malisu ya mokonzi taboche le perk babi mwana ya ina ya solo ya za moto na mbonda ti ya zande le perk taboche le perk chef na ngai taboche le perk papa yoyo papa fuga et pourquoi pas aussi merdi ya qui mais beau contrôler vraiment territoire ya mokonzi donc si on peut ça. OK, merci. Nous sommes déjà à la fin de cette émission hein. Babi o nde somba mapango. Topesa musana na biso valeur poto zwa makambu poto somba mapangu poto biso peto sa onka ndenge zara ko finga vraiment botika ngana bino tokute na émission sika ciao.